tia bien oh. Comme d'habitude, on est ensemble encore une fois de plus pour vous faire plaisir. Nous sommes là avec toute l'équipe technique et donc c'est la voix du peuple qui est en train d'assurer actuellement. Et là, vous retrouvez celle qu'on appelle la magnifique Carmen Moukoumania qui va vous présenter encore une fois de plus une émission. Et aujourd'hui, ça sera une émission débat où on va parler avec quelques jeunes personnes où on a bien sûr réservé pour vous un sujet. On va parler bien sûr de la musique, mais sous une autre phase. Donc suivez ensemble avec moi et on se retrouve juste après. C'est parti. Voilà, alors, chose due, chose faite, c'est le moment en tout cas de parler de notre sujet du jour aujourd'hui. Bana World, Bana partout. Les autres ont levé un sujet manquant parce que Nazwa qui appelle venant d'une personne qui vit à l'étranger. Parce que là, quand on a ça à l'émission, on a vu que Carmen Moukouna se retrouve actuellement à Kinshasa, donc la DRC. Et Nazwa qui appelle la fille Boyazo et la Mingi. Et bien non, mais Carmen, tu dois parler quand même de ce sujet. Il faut au mekako solo là, ma solo au na bateau baza apte que yebisanga qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ce qui est en train de se passer dans ma vie. Dans un que madame musicien manko et actuellement nazui zemia musicien wana na boti. Mais tous qui pe na bolingo. Au moment accouchement na bota boy musicien wangani mwana musicien akomo kimangai musicien sous charge à moi la nette. Or, au départ, c'était des bonnes histoires. Donc, ils avaient qui m'a promis c'est belé, Torozala. Donc, les lots, tout sur la ma solo, on a bateau, bakozwa moi, tant il y a qu'à expliquer. Ce sont qu'ils ont malamu. Déjà, naza contre musicien, naza contre mutute, mais naza contre bateau, bawanga na bana. Et puis, tout sentir avant qu'on a RDC, na mbo canabiso, musicien. Bah zoaka des fois tant ça là aventure comme aussi mibali peu normal puis bah tant ça là aventure mais quand même il faut toujours qu'on reconnaître moi en attend aux opposés actes il faut qu'on matine à souka et ce que ça n'a pas ça moi na pété il faut vraiment qu'on donc on est là un peu pour nos mekako luka peut-être solution bientôt le mekako loba par rapport à makamwango moi vagango moi la musicien moi boy comme on a 20 bana 20 mususu comme on a 15 tout préféré bah oh bah ndimaraban na ba on ba ça ba 15 enfants ba 20 enfants ou bien bah oh bah wanga na oh azaka na 2 azaka na 3 alors ensemble avec vous bien sûr on a vu que bah commentaire la bino et koya Carmen Moukouna a toujours au milieu du village je suis là et je veux parler to banda kuna na invité na biso à Iboso parce que tout ça bon monde que les a rempli donc to badana Safi Olé Koye moko on se présenter donc bonsoir Safi. Bonsoir Carmen, bonne année 2017. Merci beaucoup, ça fait l'écho. Voilà, yo qui sujet na biso alelo, so okolo ba quand même likambo par rapport ya ba musicien oyo ba zoraton akubimana bana basi ba botisi bango mais après komi ba sundoli susu bana basi par exemple quoi ndeko moko musicien oyo awuti ko botisa mwana mwasi moko mais azowanga nango bien sûr na sali na docteur pe na ça ba test ADN mais moi la mwasi on a benga olela je préfère taire le nom je préfère ne pas en parler en long en large mais quand même si on peut avoir le temps quand même en discuter par rapport ya ndeko mwasi azo yo kapasi par rapport ya makambo eto komela tu peux nous dire qu'est-ce que au kanisani par rapport à makambo na et le koloba quand même kulumanya ekozanga te d'abord toza bato toyaki na mokili okotambola eloko nini owanga na moto aza na innocent to innocente owanga na ye pourquoi parce que ntongo wanda osala basentiment bolingo na bino azalaki na ye te azalaki même pas présente obe présent comment ntango mwana moto abimi na mokili owanga na ye ntongo wanda ovivre na mwana bato ondima ye bovivre na bolingo ntango moto abimi oui il faut assumer responsabilité na yo elobi te ke fo somela lupangu fo meme na paradis non mais fisika osimi kaka responsabilité no etat ke parent à cause de 30 bana 100 bana mais présence physique na yo kaka liboso mwana na komo na yo koza na tout et ça là quand même bien wana eza mabe atamukete donc naza nango content naza vraiment content na moto toujours continuer parce que tu recomati ndenge peut arriver à bala basi amso yebi que musicien n'a pas à marier mais opo yeka ochaka lokolo olika omila so yeka ba concert to comme na ba sujet to comme na développement est belé hein c'est pas par rapport à la fille qui m'a donné son sujet mais quand même
Donc, on appelle un développement. Aussi, on peut ça, se présenter ici, oui. Comment on a dit donné? Dieu donné. Oko le bani par rapport parce yo batu ba yebité peut-être ba msupe ba okoye ba so ba moni aux cinéastes mais quand oko le ba moi c'est présenté vraiment bien aux cinéastes ça la wa plutôt ça la wa. En fait naza acteur cinéaste na sali na Tanzanie mais naza congolais lelo naza na RDC juste pour na makambo na cinéma. Voilà. Alors mais quand répondre par rapport à ce sujet na biso tozo le bela sikoyo ba musicien ba botarana ba basse après ba wangani, qu'est-ce que tu peux dire? Yo pose moi na mombali. Nous appelons cinéaste mais là on est en train de parler plus, on est en train de mettre des guillemets là sur le nom bien sûr to le bela ba musicien au le bani par rapport à ba wangana bana. État que artiste nako monango d'une part ezamabe mais na côté mosusu nako ebisa yo tantine eza na basi mosusu bayaka na masolo oyo eza bien te donc mpona expliquer yango o balobaka datwes croise oye na makambo moko okanisi na yo kaka place obanda ovandaki no ndenge star wana nasepelaka na ye zemi oyo ifoka ezala ye star mpe akoma nango na loyenge libungu ndeti epusaka mpenza makasi te eza na mwa tendance ya ovanda calme akoyamba yo ntango ayambi yo suka nango aye kodécouvrir ke omakila nango te ana baza kopusango pembeni donc masolo yango wana. Voilà, merci. Tous les avis sont partagés. Toutefois, Loba, Ndenge Moni, Ndeko Dieudonné vient de nous dire que moi, si je suis en Roko, c'est la paix Mbali Makam. Vraiment, toujours continuer avant que donc, toujours Renaissance, on s'est présenté ici sur Renaissance sur le canyon. Bon, n'a que le banasi jeu. Comment on peut le baquer? Moi, si moko aya kaka de juste aya au bout à la musicien, est-ce que yo peut ça une autre point? Et ça, ils ont raté. Au peut si moi, si mon zémi peut le baquer, à na pose au bout. Est-ce que moi, ça cause à la pose au bout à yo pour nzini? Ils ont raté. Ceux qui bolé qui si vit n'abino amoureux, bosali amour n'abino bosali ni on se fait ndima moi na parce que fruit nango eza mwana. Fruit nango eza mwana, eza nango important te que wanga na mwana. Ba musicien au musicien te batu pe normal pe bawanga na bana batu normal bawanga na bana alekisi batona fiwana ba quelques années et comme na zemi awanga ni non vraiment biloko wana eza bien te eza bien atam kiete surtout bandi ko na so ba musicien baza presque na basi partout ba otika ba zemi pe partout bawanga na bana eza raté ceux qui osent la sexe partout et barape ko ndima bana partout. Non, parce que c'est Carmen. Ils ont un boy. Ils ont boy vraiment. Biso tota basi, tota na bana. Le soleil est bête ma lelo, lobby est bête ma nabana biso. Lobby est bête ma susu, ma solo mususu. Ce que soit biso tota mignon le lote. Lobby ba wanga na bana biso. Tu vois? Ezali, le quoi bon ezali, bon. Fanny alors aux la micro wana ko ebisa biso yo par rapport à la mission de kana basi mais basundoli bana basi abatu o babanda kina bango bolingo. En tout cas Carmen eza passe soki na bina zonga penza sima ba musicien baza mabe nde nazolo baboma ya miso ezobima ngai yango na pesa ndiko na ngai bana. Oui, Carmen Mukulumana de la presse. Ouais, Gabi Oleko. Présentation pour Fanny, tu as présenté Fanny en loba moi Hermon dans zone c'est là et ouais Fanny ma chose Hermon ouais voilà vraiment par rapport à sujet na biso lelo ma mission ba wanga na rabana asaki na bolingo na moi c'est après awanga ni qu'est-ce que toi tu peux dire par rapport à oui bi Carmen na kolo baloko intellectuel omoni baya misu basala mamloko ba idiot quoi omona c'est comment se fait-il que non makila na yo moko sana yo tu vois ngana zala baser na ndako na okolinga ba bêtises tu vois. Et ça, là, passe comme on a dit, non, non, comme on boye, tant que soit vanane na kimpese, tant que kimpese goûter, tant que na sangamamba kuna na suka kuna kuke non, et c'est gabi chaku ezalaka, abimi abetima biziki, aye ya monani, pe en plus Carmen nga na kolo belayo, na mona déjà na kina répétition bon boye na centre na bonga sika basala ba répétition, bazo sala ba bêtise, hein? Ouais. Bazo sala ba bêtise mon ko quarté, hein? C'est honté, c'est honté. Ma bêtise n'est nini, hein? Mais Carmen, nga razo ebiso que non. Na sima ba douche na bango moi-même.
on l'a ni comme ça na mona bazo ça la bêtise. Pas bêtise. Vous savez quoi, Carmen, Carmen, ngai façon naza boy, naza la banyesa basi, naza pena bana basi, naza pena baya basi. Vous pensez que non, babota biso 8, 3 garçons, na 5 filles. C'est quoi le bongo comme ngai? Na par na ngai. Tara façon na judoka en plus, pe en plus karatéka, boxeur lisusu, to va non ezara scandale. Ouais. Scandale moro boité. Mais Gabi, si tu as un micro, comme ça, tu continues nan. Yebisanga mais ba okuta ki bon ba na bino pa bas ba kena parce que ça la nuit na reste ba et ba rêve pas autant il y a des jeunes filles appelées à être mariées bon encore qui est concert encore qui est répétition mais tant OK na ba idée monsieur c'est normal madame monsieur quoi là qu'est-ce que tu en penses Carmen oyebi toujours ba bon on a le roi on a monté ma ki bon moi c'était te ngana zo poser ba question bino ne besoin répondre na minute anga na sala milieu na au milieu du village yo répondre par rapport à makamwa na luba parce que ngana poser la question négative positive par rapport à montion ça s'est retrouvé mais Carmen obi que notre beno depuis kalana epi pe ba mamba famille no pe ba basi pe bazali maintenant penser que nous comme là et comme la ta Natacha Mukulumanya pe en plus au accepter yo Carmen façon ngana yebeli mais obi que non ça ngata na moya oloba ozomona pe en plus na obeta pe c'était makasi na bando na biso basi ya passe dans le moins moi chapeau pour na respect quoi baba mero bobo ta biso mais douleur yanga Gilène vraiment la façon botter la biso siga mon na habité peut-être que non à l'époque ta bonne musique ezala raté pour musique pe ezala musique na bon pe ezala mais non comprendre musique on a habité sur baby so indeni bando na biso basi pe bana mabena bango ba osala comment que non yo mutu mwana mutu ozu éducation malamu e pa na bino hein non ko zongi sata chapeau et puis que non yo pena mwana pena ozu éducation pena pa na bino pe en plus le roi ya ngai ya ngandeko mais et puis que non ko sala ngo ata mso ke l'église te pe mso ba ke l'église pe ba baluki pe ba kene ba concert pe mo ya noko moko boye awe bane pe ben sanité pe pokei. Voilà, pesa micro na nazong ça on appelle ça nous renaissance siko wana na ucho yo ka Dieu donné à lobi que Dieu donné siko wana pe mais na ucho lo ba que bana basi pe ya za contre makamnyo so bozulu pas apparemment le seul voilà le bana basi pe amo ba ko c'est amo ba ya ba masolo hein ba ko c'est ba ya masolo ko c'est musicien makamwenka ke musicien za pe na succès bien musicien na ucho bet album monsieur za marché za boyeboy tikanga na ko c'est la makam donc yo ko lo bani ne Dieu donné boy makamwana sima micro bien ma chère vraiment na que lo ba wana ke c'est que ba mission ba se préservateur parce que so on a feeling ya moi cité que fimo aïe na lobby na nous avant on lo ba makamba se préserver na poser question na lobby Dieu donné à outil ko lo ba siko que bana basi ba komoko c'est la air ba musicien makambo ayebi que musicien na sana komba ngala ko c'est les amis donc qu'est-ce que tu peux dire par rapport au Dieu donné au choloba non koko c'est les amis moi si ndem toye ba ko le papa non moi si ndem toye baka ce qui moi ça le bi que zemi on eza yo ba misa na biso ba na lo côté fimo tamsusu azolinga azwa akioko c'est la mutu moi azana quelque chose akioko c'est la musicien moi neza lo aussi va jeter ba je eza sexe ba je eza amour mais c'est comme déjà na moi neza va jeter moi neza déjà vérité zo bima wana hein pe akioko c'est la mutu akioko c'est la musicien vraiment ça va pas. Voilà, alors ça fait répondre au nom de Dieu donné parce que Dieu donné le médicament, bah film soit comment que ça va misser ma cam. Naza vraiment décide, c'est moi ça fait le co. D'aibi sibino naza vraiment décide un problème. Ce qui ferait avant ni pemé nanga zo le médicament n'engona, c'est que ça na bandi quoi basité. Ozo comprendre, c'est que ça vraiment bandi quoi basité parce que n'enge Congo n'enge wa vivre et ça l'aéroport partout États-Unis monde mobimba. Oui, vivre à musicien des arts. Ce qu'on a besoin quand on a qui monte à se prendre. Qui quoi faire que n'est que coste la musicien c'est mais que mission à boti sanga pour ça la nine. Parce que tu es bien en boka au bazana bambongo na bon et ça na poto na Kinshasa. À comme maintenant t'imagines que ba film soit ça qui a soit un bongo pas mutu pas qui peut sa musicien. Même na Kinshasa a même na poto. Ba ça la bango ba
congolais otapote ezo ya kinshasa bazozela bango bandako babasket bilamba nyonso même bavoiture ya bana basi na kinshasa oyo bamisi baotambola nango okomoni na mutuka mais eza mutuka na ye te papa dieudonné tika na répondre Tantine Safi bana basi ya bato bongo nayebi bien ke bino nyonso bozo malamu ata moke te eza bien te oui nayoki makambo ozoloba zela nayebisa yo yo tangelanga ministre nini bakokitisa ye na makolo triomphal bato balandi ebele mais musicien so akite a vedette mais bon vedette ni mo sibi responsabilité na yo faut suivre responsabilité na yo ke nga naza papa nabotaki na fille oyo bofo nazwa normalement classe na ye nourrisson na ye nyonso kokona na ye parce que ezala bana so batukutu ebele bana baministre badéputé baza awa bamisaka mboko na bo bakabelaka bafi bakabela bamusicien ozometanga asuzemi akomi kowanga zela Tantine Safi na biselo moko musicien ntango azoyemba ministre nda ayaka po babwaka ye jamais omona te musicien ke kosenga pa ministre na chamani siko bana basi wana zela Tantine Carmel bana basi wana ntango bayaka soki aye kaka kino nga na ye natala na nga ndule esili nazongi akozonga na ye sans problème mais ye ntango azoya alobi bon musicien tel il faut kana azwa na ye asepeli na ye aye erate 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 to bakomi pe Safi zela koluka mwana zela Safi s'il te plaît kemba obe wenzende ba koluka mwana ngo ezalaka pona nini kasi Safi nzambe mwana zaka beniswa nzambe zela Safi s'il te plaît nazwa le susudie dona sisa nanu eloko alinga ebisa biso na bandolo bake erataka neni amoni ke bamoma na ye alinga déjà na star wana mais bamoma ya kosala masolo ke nozemi ezala ekuta star wana keno ana ye disponible te ake nango aye nango po to konte na libumu te eyobimaka boye omona mwana mutu munene tala siko bastar ebele na biso ne bamusicien ya boni ko ya ofingisa biso bastar nene bawanganaka te oyo bango bandimaka naza contre bamusicien zela Safi topesa pe topesa to kanga mpo na bike Safi ana makambo ebele oloba kanga na motema oyo bango Tantine Carmel oyo bango toyeba bakoma banango ça je te le dis ceux qui no bawanga tomona banombre bao bazokonte te kekinga naza na otan bawanganaka te masolo neti fi abenganga na bafio babeta masolo ya masolo lokuta yebisa fie wana akutana na star wana na voyage ou bien akutana awa po yeba kojuge yango bien bosela s'il vous plaît Safi débat toyebi ke eza débat s'il vous plaît alors osalika oloba parce que eza boye die donné alobi ke bafi yango mpe d'une part aussi yo loba mpe bafi yango mpe soko aya uti oyebisa biso soko oye concert bien oye répétition oye calmement olandi répétition to olandi concert aussi si omemi sac na obaluki obimi est-ce que likambo ezala te parce que oloba par rapport na yango na comprendre donné à côté là non c'est normal aza mobile il faut na te mobile musupa boy azoloba mobile musupa boy c'est que yo po côté la po eza basi non eza peu eza basi te c'est que ba mission baza faible moi si moko auta na quelque part ayetenga na eli mission na comme azemi c'est que se préserver c'est ma microbien ma renaissance c'est que se préserver c'est ma microbien mala moko elongwe na sexe normal elongwe zemi pour ce besoin se préserver zemi ekota te ce qui filme au boye au séduire yo aux faibles il faut que se préserver ce que comme na niveau zemi yo ko pesa bango on pesa bango ba idée ba ndo se préserver parce que baza bana mike te kasi bango balobi bango basi ba retenter bango na ba concert ce qui bango ba beti ba fi bango ya ko tenter bango ce qui va tenter bango et comme na niveau ya zemi azo le na place na bango on comprend que il y a mobile lokola bango aloba na place na bango donc yo zo le peut-être beaucoup ça peine à tort et quoi ça peut moins bas beaucoup ça voilà et puis Tantine Carmel donc intervenir moke alobi que c'est que bastar on baza moins faible yebisanga mbwani o ba ko machin méchant o yazana kata na lopango na yo côté azotala na miso mama boniko donc faut soyez calme voilà to pesa on gabi micro parce que Fanny on le appelle tout à l'heure na moni azota la biso na moni moi sourire raison c'est qu'on le appelle le bambo quoi voilà alors OK encore répondre à ndekono moi mbali ya lobby Dieu donna lobby quand même à répondre wana lobby bala basi msu bakosela ka ba musicien makambo est-ce que ce bon mbo à côté dans le pango mbo atika ka mta côté mais c'est faut soyez donc tu peux dire quoi par rapport à ça ouais et puis que non
vie yango Papi Mukendi azolanda biso en ce moment na Paris. Vie yango artistique ezaka. Loli Kani qui passe olanda biso à partir à Kinshasa, ouais. So vie artistique yango ezalaka nde bongo. Lupango moko bakomi chien méchant. To ba non, muta komi chien méchant. To ba que non, a commis élément moko dangereux. Vraiment que non, non regretter. Na part ya Rosana mobile na premièrement. Non regretter non comme conseil ba bande on nga mibali. Au sala ngote. Yango na nazala trop na ba regret na bino ba misuba kinda poto te. Boyebi bokutana na ba faille belé. Na oti dernièrement na poto. O mona, na oti dernièrement na poto na modi ba faille na bino. Mais boluka bobongwa maman muke. Boluka te que no façon de kuna bino o tozane na plein plateau azoloba. Eza ba bêtise. Na ko na te que non, avande ko na ngai jeune frère mais ça n'a pas si au moins un jeune frère au Babamba. Ils en ont bien été. N'a pas n'a pas bien on va bêtise quand même. Pour n'a pas bien on va bêtise. Ils ont la bêtise. Oh nous sommes tout le monde a boyé à bêtise. Et ça va bêtise neni Gabi. Ce que expliquer biso parce que moi la moi spécial à garder zem. Tu as qui a combien de temps peut y a robot. Il y a un bon boy biso ni ba musicien on va se préserver à terre. Ils ont dit ok, babanda kobota si facilement, ba la base c'est en OP. Mais au conseil n'a pas tant de comme bali à se préserver, tu peux aussi demander qu'il puisse se préserver. Vous êtes pas obligé quand il ba la base on pas obligé quand il robota. Qu'est-ce que tu en penses Gabi? Oh Carmen, oyebi moi si na mobile, so ba mi s'emporter na sentiment na bango. Ya ki bomoto non comme un corps humain comme ça. Oyebi que non, orozala emporter ata nga moko coup ça m'arrive deux fois. Nga na moi mobile. Oui. Ozomona. Na bala te mais na bana mi bali. Na moi si moko mais makambo simba na ngote asala chemin na nga pina sana nga nga chemin. Ozomona. Eza ba sentiment humain et simba ka mutu nyonso tout. Vous voyez? Ba mi s'emporter, eza makambo mi se protéger te. Tant monsieur que non mona ba sekelo na elelo que non mi se protéger, tant monsieur na ba marque mo be pona ba maladie, mais ba zora te que non pona mi se protéger pona bana. Ya bango ba zora to protéger pona infection to sida to ndenge nini te. Ba ba te que non to mi se protéger pour tout ça là. Au moins la base ouais. Moi ni maman renaissance, azana raison ya lo non il faut mi se protéger. Ozomona, comme se protéger on peut yango peut penser la répéter. Ba ba te que non lo ngo penser na bando mibali. Bino vraiment. Et penser na nous tous on utilise ça. Et panzanaka il faut oyeba que no le roi ne panzanaka Carmen na regretter makasi nazana ebela koloba nazaka na ebela koloba na ebela koloba voilà alors voilà Dieu donna le ba pour la moni fani pour le bataille moi le ba moko na ebi ndeko nanga Gabi ko silikate ya oyebi masolo te za faite to beta masolo ya banduleman na ba chéri na bango yo kana ipsa yo moko te ngaza misete ngaza cinéaste ngaza na nga cinéma OK pe na sala ngo na RDC te na sala na Tanzanie eloko mo na ko loba kaka Gabi yo zawana yebisa nga mwana mwasi nini oyo okokoma neti to loba ba place moko ba star na biso bazo sala ba répétition tango komi ye déjà monaki qui ne place na répétition bien tuna baby donc to loba bangungi a gombe parfait akoti wana aye na zamba neti akovanda to loba vandi neti place wana ba star bazakuna ba beti ndo ba beti akosuka wana te donc siko parfait wana ekomi ko pesa e solo kaka ke non atambola batu nyoso bayoka solo parfait na c'est-à-dire que non batu ba mona e donc star ezani star ezeloko oyo epelaka et mona na batu nyoso tango je siko komi obeta batu wana pembeni ya batu wana ba star wana ye star yo pe komi star au monde que toza suna ninte toza na line wana toza suna étoile te toza na line problème ezate lokola bino bo mimona ke boza suka boza ba bozo domo kili mobimba eza ya bino ba musicien et ça na ngona solution te parce que surtout on yo boti mwana wana obongani le bitango abongi suko yo bimi yo parent. Oh, mais oui. Non, problème exact on a lobby tant yo tiki mwana mo sa ba tu pauvre fia ba taboko li boko li mwana na ko lobby akomi mutu après yo lukia kabi mwana nanga bongo na zaki voilà mais ça s'il te plaît na lobby tikala kala micro mais bana basi pe o ndingo cho soulever point mususu ofandi na okai pa na bino ozana ba moyen ou bien ça la casse ça dépend de la même sous na Londres za même sous na Paris ofandi no kaote ngani na zaboe tika la bimana bi c'est ba tumsu pas comme ça là que ngama on appelle ça musicien na mbongo po achanga peka ermo boy Dieu de no ko ba pe ba vérité mususu parce que nga na zui appelle moi je suis benga kinga
tant on a le bala montant sur la montant sous par rapport à débat oh fallait tout ça aller là et puis mais Carmen franchement oui que ba film sous pe ba ngomoko ba si micha na kati ya merde parce que bazo linga ba moment na mo alingi musicien a chembo on en jeu a commencé la musicien boy mais am sous musicien pas ça na idée na été allez yo moi si on dit aux 8e tant aux 8e continuité dans les années est-ce que boyo kanaki donc yo posa d'accord ya ko ba que ba mbal mususu o kanina mbal te bien sûr ko zalika wa musicien o ko sa copine nae mais est-ce que azaki d'accord pour o mema okumbazemi parce que bien sûr il faut toujours se protéger et des fois un sou n'a pas sentiment qu'on l'appelle préservatif tu te protèges plus voilà on est en train de parler aussi Toza le 1er décembre azaki fait il y a lutte contre le VIH non hein? Donc toujours continuer par rapport à les solos en haut aussi bien sûr que l'on la préservatif aussi facilement et comme ma kasi et comme moi trop mais aux autres là mon bal am son bal na idée na oté au moins que en haut ça m'a bé et ça peut erreur à bana basi Carmen problème eza na ngote to boye na biso te mais place au bolingo pe kumbaka ko biso to ebi mama toko condamné pe mwana mwasi ya batu te place pe bolingo pe kumbi ezaka bolingo te mama tongo bolingo yaka to ebaka te ke kumbaka biso e kumba biso pas aveugle e kumba fa po pamba to e pas vadio e buto e ko yeba te Carmen toko condamné moninga mwasi te ozo comprendre tous en attend ko condamné te aza quand même tout pas so yoka des places so salanga passe surtout ba musicien dans le monde baté ba musicien ba groupe beleza la maison mère quartier la terre oh vive la musique dans le basus orchestre nini orchestre si je me trompe pas même pas Wata et même pas Fabrigas ba musicien vous belé bozo ba responsabilité na bino bozo ba charge na bino bo semer yango eza musa botika makambo wana boza batu lobi mona ntonga koli koluka ete ke pour le la komi mutu aza mwana aza le grave ta lobite maman na lobite ko sombele ndako to meme na poto te soit na Kinshasa boko la ekaka moi mukie no moi $10 no $20 no 10 000 francs et ko ça la bien au lieu que le moko moi mukie moi na koti voilà pesa na safi pe nani pardon safi s'il te plaît voilà fani Maman Carmen olandaki nga ne bandemaki na okoka koloba te men nayebisi bino bondimaka bana bino bozowanga na bana bondimaka bana na toki tozongi su na émission na kotanga bakombo na bino nayebi bino bato ya quartier latin maison mère na baoyo bolongwa nayebi bino tokotanga bino kasi bambongo wana oyo bozwaka mpo bopesa yango bastar wana bobokola nango bana zela renaissance tantine Carmen eloko mona alinga na loba bino boyebi bien ke bastar nyonso wana baza na basi na bango sikoyo mpona nini boyaka kaka komikotisa na kati ya bafai mpo bobebisa bafai na bango yango bobima bandoki mpe bawangani bazemi wana nakoki oloba boye ya lobi baza na bambongo no baede bana babokola bana te alobi bana basi bambongo wana o bazala babokola ngo bana no kondima mwana eza te ke bapeso charge nyonso te mwasi akotikala na mwana to atike pa baparent na ye to ye mwa propre charge mais ayebi ke mwana so abotami ke aza ya papa intel eza juste wana ndima mwana mpo eloko ekotaki eza ya yo eza te bapesi yo ke kende nango kotisa na foyer to détruire foyer non eza bongo te ndima mwana comme ça so abotami mwana ayebi ke source na ye eza intel hein un peu ça voilà Fanny répondre par rapport à l'idée Choloba bana basi bino mo bana basi bango mo ba bokola bana po ba pesa déjà ba musicien bambo Carmen nga déjà na lobaki bango ne bazo continuer ko tika kaka ba fina bana na bango na kotanga bango déjà na lobaki na kotanga c'est que na kotanga bino voilà pesa ko te ko to moni fanya zo ko ka koloba mingi ti azana mo kola mais to royeba on po na on sa micro pas ça fait bisa biso pourquoi penza Fanny azana ba kanda boy ba colère boy pardon papi Mukendi depuis Paris ba mbote belé je suis en train de dire Loli Kani qui réa lumière Biné Kusangi là dédicace spéciale à vous tous donc meilleurs vœux. Bisous à vous. C'est quoi les musiciens ont mis ça là ni n'ont pas la base en pour pas beaucoup la bande. To entreprise mo to boutique. Pour nous là na jeune frère na ngazol ba non mbongo bo pesa ba musicien. Peut-être ça qui chance que mbongo wana o ba otayisa bango nango. Ozomona. Hein? Yo ko bisanga te que non ba mbongo boza opesa biso que no boza ngo bana bo mando boko bango ba komina na garde vous ya ba orphelinat tonine.
Ça n'a pas de sens. Et ça n'a pas de sens, Carmen. Mais oui, Ça, c'est un sens, c'est maintenant, on va se faire banda couper ça. Mi bali yango, bambon, autant on va payer ça, musicien bon. Dieu donné lobby, il fallait que va continuer quoi assumer en route na parce que bango pe ba ki bazana ba ligabloté bazaki na na côté les mélango makasi, na côté les mélango makasi. Malgré que non consensus c'est la ba sentiment na bango hein, mais pas jusqu'à ce niveau-là. Exacté que non, façon moi c'est au kabelo mbongo na sentiment na ezo amener. Exacté le mombe na côté les mélango bande on a biso basi. Pourquoi kaka que non yo moni non, excusez, Renaissance, excusez, ngana za la ba respect belé na basi. Ozomona, nazo telemela bango ba musicien na bango ba artiste, to que non na englober bango tout en général, vous voyez. Puis en plus là mi bal mi sous parce que moi aujourd'hui on a mis en exergue les musiciens parce que nazo qui appelle andeko moi c'est mon kwaza na mboka moro boye. Oui, bien que non manque musu ya responsabilité na irresponsabilité zalaka. Yo le que non zanga que non ça me fait mal au cœur. Non mon que non yo zolo ba non bongo moi ça za opesa yo obana abana beaucoup en plus moi. Puis en plus na hotel mais na ngopele susu na beti li susu c'était et pas na bande on a biso abasi bande on a biso abasi eh boza ba maman na biso to pesa bino respect. Ba mutu moni que non baza na vie avec ingratitude. Po bango bazaka na vie avec ingratitude. Comment on comme se permettre ozomona kena ke non ndeko na bango jeune frère na bango bazo sala to ba eza musala job na bango abi ke non eza na bango bongo to eza nango vie na bango ozomona eza nango vie na bango bozwa maele pe en plus na repia pe moi na mwasi wana o nani camarade to ni so connaissance à Carmen ba courage belé ka point ke non makambo wana so komela ko kwa liboso kolinga te mi se répéter encore kolinga pe en plus que non na ba misuso non ba sala makamona te Carmen ba bandela on le souhaiter. Voilà Gabi pe ça va nous tous ça dire donner le bien de répondre par rapport par rapport à maloba o jeune abiso to loba mendeko Gabi zala net mutu ozo réfléchir tantine wana ndeko ya donc ce connaissance mo boya tantine Carmen akomola ndanga actuellement na internet donc nenge ozo tia sujet na yo wana ki bala nelo masolo wana elo mona koyebisa yo kaka ba musicien baza ebele bosa nano aventure wana nano ba musicien ya ba quartier o nano ba balate ou bien ba bota nanu te to mona so ba ko wanga nango donc so ba wanga ni ango c'est que okendaki déjà na objectif mon boy pour obebisa faye na ye yango to koyebisa ka bino bokoya ya ko boya na yete azo mona ngo eza fleur tango ezobima ba rosé ango tant ba rosé ango suka na ngo ezala nini ezala donc ya munene makasi donc eloko na koyebisa yo ce que ça là qui eloko wana kanisa est-ce que mutu oyo abotana nute abala na nute mais yo lingo bimanani ndoki ya vinae wana mbamona komi na voilà zela nazo pesa nazo lobanon par rapport à ndenge outi koloba donc j'en place une à Didier Chéris papa fraise Didier Chéris bambo tebele ozo loba boina moni ozo s'acharner ozo côté la mingi ba musicien mais ezape moi pas si ko ba que moi na moi si actuellement azo souffrir lelo na mwana pe koyeba que bazaki na love bazaki na bolingo mutu se sacrifier ki amso azo ambongo la passe na souffrance lelo azo pesa mbongo après un moment donné ça la mbongo te mais ceux qui bolingo ezaki déjà mwana ti mwana botama dis-moi un peu te tantine Carmel boma na bi boma moto soki ke bango baye bakamaka o basala ke eza mabe eza simple hein yaya eza nango simple fanda soki bolingo ekoti bango momona ngo mabe lisusu ndeni te oui kasi bolingo yango eyaki suka nango ekomi ndenge nini ekomi ngai responsabilité ok nakoyoba boye nakoloba na nga boye bozela charge mutu wana aza marié comment ebike mutu wana aza na mwasi na ye mais ntango oyebi kozala na mwasi olukaki mwasi mosusu mpo nani parce que tout à l'heure olobi ke bamise bozalaka na basi na bino bolinga ntango oyebi kozala mwasi mais mpo nani olukisi mwasi mosusu oza komona bolukaka basi mosusu te botikala bana bato moku botikala bana bato moku te nga nalobi
nde mpona problème ya nini ke ntango oyebi déjà Carmen ntango bango bayebi ke aza na baoccupation na ye aza na foyer na ye aluka problème na bafille bato te ntango azoya babifu les publicité te boloba bongo na français kima kindumba papa okimi kindumba okimi nde kindumba kibondumba okimi oboya yango efi ozoyela ngama oh diable mais na moni oyebi ce qu'appelle kanga maka côté à Safi parce que na comprendre été ça fait ça charner makasi boue au vivant ngo tu as vécu non car mais ça question na vivate na cause la paix bon donc ezaka TV hein toza mingi olobate na cause apé moko ya ba victime ya makambo wana mais ça question que kokola na koli déjà on a ça conseil pour non comme si 30 ans mais et ça na question que na comment pesa ne conseil na baleki bazo ya na sima voilà parce que biso ba msupe to kosa na pe lobi ne belo to suka msuto sala pe chemin msusu voilà oyebi ça vraiment primordial kolanda que bana basi kitoko na fandi na bango boye ça fait par exemple azoloba aza victime ya likambo wana boka nsate ke bato bafandi kaka boye pamba to banjo beta masolo mo pour la sentiment donc je sais comment pourquoi j'ai fait ce choix nabi pour ani na bengisi bato za na bango ba msusu bazaka ba intervenant msusu pas victime par exemple le kola Safi donc c'est un peu ça Safi ici dit ça comme ça to relu pe na kutana na makambo wana bande ko na biso ya mibali bande ko na biso ba misi to ngaka bino mingi tant love est tombé que tous à la mabolingo tous sont à la paix oui bien sûr ce qui est tombé dans le loto qui n'a pas liboso te to bala na te maman ah ngale 6000 ngo to ke nga pela ke mais ne physique assistant ka moi na yo papa moi ça ko ça na mbongo ndeni mais sans fois ya papa ezaka très capital pas moi na bolobi na ko sa moi na ni anga mo na tension na ko liso skolobi ke c'est mon fils non papa botika français na mundela ko na français wa bo sungande bana na bino baza ya mo sa za mobile soutenir ya na mukie kaka okoza na 5000 francs oye ko pesa mais puisque mapa na tongo nakute na papa na msuna kwa tindi mapa boîte ya miliki za na Safi torotan à combo ya parce que Safi vient de dire que c'est une victime elle parle vraiment elle est en train de s'exprimer Safi a beau taper na musicien donc batbo la na biso Safi quoi a continuer vinae aza sous na musicien na te mais quand même a préféré à lobape apé ça quand même à loba par rapport ya ma acte au ba musicien ba salaka donc merci vraiment Safi et c'est moi loba moko quand même non quand même merci conseil nanga na kopesa ka ndeko nanga ya mwasi wana na bikaka courage boko la mwana ya lobby eza ya nzambe to yebi na biso te mais salama yelo ezo ngapo nanga za ki facilité pona ko kapase ba misie bozana na kindoki po ba boya bino ezalaka pasi elo na zo ebisa yo bozaka na kindoki pe bozana na bakisi ngapo ya babunga pona boya yo parce que ngana samela na komba ne pas mamola nyi ngapo ngana le katina ba délivrance pona tika misie wana parce que na lingaka à mort mais tina tika ye vanda nanga sala nanga mususu nzola pe mbali nanga mususu mais ba mise to boy bino to linga bino makasi mais na lobi boy bo sunga bandeko na biso ya basi tango mone simbite bolingo za nango kop soki simbite bo kabwani mama etoza binemite yo sala chemin na yo voilà merci beaucoup je pense que to comme to ça peut-être deuxième débat ce problème c'est que quand même naza d'accord le bac ça la voyage te mais pour le moment naza na ki naza lo ko fait sortir na pe gros bisous bonne année à mes enfants, de grâce Kabundi, Abigail Kabundi, que je les salue. N'appelle toute la famille, le mbote, c'est moi ça fait le qui vous parle. N'appelle tout on a Dano, le grand frère propre, mon colonel de respect. Dans la caillou, Batika, dans nuit, soit vivre à Paris, et là, moi, c'est Karine Chic. Je vous aime bien. Non, le corbeau, ça n'a été. Pichou di Kanda. Garçon capable et propre. Des gros bisous à Bruxelles. Merci beaucoup. Bonne année Paris, Bruxelles, Londres. Non, tozaka ya bino, tozaba ndero na bino, tolinga bino makasi. Bozala ka bino, biso pe to boyana so ndero so misete mais tolinga ka bango pe balinga biso. So to boyani, to tikali famille. Bongo ekufaka mais maso etikala. Merci quand même Koulmania. Bonne année. Merci ma chérie. C'était un plaisir. Bonne année malgré débat, to continuer. Voilà. Je vais donner Liloba Asuka à notre cinéaste. Liloba Asuka, la linga Sabino, et moi conseil mouké et pas banabasi. Tamie bolinga ba jeune na biso ba star oyo nano ba balate ou bien nano ba botate et cause malam po boza ba choc wana te. Donc et pas nanga na pesi ba star nyonso surtout banduleman linga zanga cinéaste bino bato ba obetela masolo moto gaz na sentir que non bozo évoluer wana bandoki ba rande po ba bare vi na bino ba osuka donc na pesi bango mwana ndambo mtoto wa simba ni simba tutu Salum Pascal Bipendo na wasale mnyinyi wote kwa jumla nasema
ceux qui moto dans la pose ça na débat benga na 085 18 23 322 tiaka code RDC 00 244 243 ya Willy Moucheni dans ba salutation à trop Carmel na leli yango sujet na yo. OK, merci beaucoup. J'en place une encore à Willy Moucheni, code mondial, code Amboka en tout cas yo. Andy Mara toujours, merci beaucoup. Alors, Renaissance Oumokani, tu as quelque chose à rajouter? Moi, le Baobaksa, et puis moi, dédicace par rapport à ce sujet comme ça, to Kabouane. Bon, juste, on a le jeune fille, on a tombé victime qui est Azana courage, Jambo Salisae, aux offenses, il y a aidé moi, on a Kolisae, mais les musiciens, bon, dit, je me rappelle pas, parce que le but est habité, comme ça, comme appelle musicien, le quoi, yo, ou y a le lobby qui est au moins en anglais, du genre, bon. C'est Renaissance Fumukani, il y a Pessi Mbote, la famille, Mobimba, na Djobour, Clora Fumukani, Améliore Fumukani, na Pessi Pembote, na maman, na Constance le cacao. Bah, gros bisous, bon, juste pas. Voilà, merci beaucoup, Renaissance. Fanny, moi, le basouka pour. Fanny a vraiment la canne à ma case. Mais bon, il y a prochainement canne à Fanny Zanini, mais quand même, colère, wana, a tenu en manda, mais loba. Loba quand même. Carmen nga nana likambo loba tenga lobi kaka bakosilisa yango omoni bino guerre boluki bokosilisa yango Carmen na sepeli bakosilisa yango. Voilà, merci pour ça Gabi aloba souka Fanny vraiment a beau pour s'exprimer je pense que prochainement elle va s'exprimer parce que toujours comprendre répéter bana Fanny bana ka koka kolobate alors Gabi na OPCP ba courage ebele tant musupe ke non mwana c'est to mobali tant musupe ya koma lo ngai asali pe ba voyage lo ngai mais na obtenir ya kaka azara ba courage ebele car moi na okola ka mais nazo tien kaka ya ko saluer kaka mon général général Oleko comme na lelira ebele papa et sur ozali ba mbote ebele pe en plus que non je me présente aussi je m'appelle Gabriel Lulungi que je suis. Mais na sepeli ko za na bandero na ngai ensemble ko passer ba bon moment malgré que non ba bonne fête à vous ba bonne fête ba meilleurs vœux passer qui chasse yango yo mboka elengi vraiment na sepeli beaucoup merci beaucoup Carmel. Voilà tout comme une souka émission à Bissou en tout cas c'était un plaisir immense de savoir que vous étiez nombreux à nous suivre. Donc toutes ces personnes basées dans la poste et ont contacté Bandeko sur la fin de Bango. Je pense que le numéro est affiché pour la base le numéro n'anga et beaucoup bien puis pour nos numéro à bateau sous bazar sous le numéro Fanny m'a ramené dans Zobomba. À travers le numéro n'anga on peut sur le numéro Fanny oyeba donc on peut sur le numéro Renaissance Fumukani il y a ça Fioleko donc Dieu donné comme taper sur le numéro Gabi peut se on a besoin en tout cas on peut ça va numéro na bango pour ma solo et vous continuez. Donc merci à vous tous de prêter toujours votre attention. En tout cas, bah, c'est une émission. Merci, bah, merci toujours à vous tous parce que c'est normal que dans mon qui va s'épeler la caca, soit bah, c'est nous, soit bah, c'est noté. Bah, toujours besoin obligé à s'épeler la peine à sauter. Comme puis sauter, tous obligé à s'épeler là. Dans ma camion sauter, oh elle est qui ah comme les euros de la paix. Carmen a s'épeler été ma remboursé fait le bien, a s'épeler été mais à bon bien. Donc chacun sa façon de voir les choses. Donc merci à vous tous, je vous aime tant. Merci de m'avoir adopté. On est toujours ensemble avec vous. Donc bye bye et à la prochaine. Calmos. Swagman. Recevez l'onction. Papago. Soleil Wanga. Yes. Mon pas ou mon conti Akbada. Soit c'est la tendance, sexy, le charisme. Soit c'est la tendance, c'est surtout un mode de vie, un état d'esprit. Fais comme moi frère, Paolo Toudilou le sénateur. Quand je suis soit, toi tu crois que je me la rencontre. Si je suis soit, n'écoute pas, fais comme moi. Soit c'est la classe, soit c'est l'étape, soit c'est le chic, chic. Yeah, mama, yeah, yeah, yeah. Lombolino leader. Ah oui, yeah, yeah. Matika Somo. Olingo nanga, mama ya banana ye, mama lova yo. Oli Boati Sarkozy. Olingo nanga, mama ya banana ye, mama kifa yo. Dorian Akuna. Mama shikira kayo, yo yo. Mama bosi.
Teddy Vita, Angola, France. Chérie, j'aimerais tant t'offrir cette fourrure pour la montagne cette hiver. Merci Léna Bugatti. Vincent Chiluisi. Plaisir à l'oquette, non à kakayo. Sans maman, voilà je suis soit toi tu crois que je me la rencontre. Vas-y, si je suis soit n'écoute pas, fais comme moi. Soit que c'est la classe, salon bon génie. Soit que c'est l'état, Franck Mbam. Soit que c'est le chic, yeah. En fait, Gloria Hollande, une américaine perdue au Congo. L'artiste. Tout le monde a préparé les sunglasses. Jerry Soleil à glace. Charismatique comme de chair d'assaut. Les jaloux peuvent décéder des cicoles. Petit ouvre bien ton lit, la griffette italienne qui est boy. Baby petit week-end à Milan. Tu parles de classe, tu viens du condo. T'as pas compris la connexion calmos. Yo candoule, bastos. On peut jouer ça fort dans le camo. Vicky Jenny, Congo France, Kamata. Allez marteau. Tiffany, Hiroshima. Lidish, Taylor Andamo. Serge Ibaka. Ewa. Nikila Maserati grâce. Yes, Koulia. Saint-Valois 16e. Eric Poulet-Dinosa. Bébé Yamashita Alpha Mokua Nishikilaka Yo, Abidjan soit, Cameroun soit, Nairobi soit, Angola soit, Gabon soit, Brazzaville soit, Président Tom Nalila. Guadeloupe soit, Kinshasa soit. Swag man. Le roi soleil Wanga, C'est toi mon papa goût soleil Jirima Rakakaka swag. Mon ami, t'as pas compris la connexion, hein? Don't panique, Master. Respire à nouveau, calmos. Orpic Label, dégâts. Fantomas Mokonzi. Yo nanga ya just wanna see you and I. Olingana na bolingo ya bosembo. Libalango kaka makambo. Bakoluka ngana yo tobebana. Yeah. Na reconnaître faute nanga. Na seli kaka bolimbisi ngana kozonga kuna te pona sala pembeni na yo yoza wapie yoza wapie nakoluka kaka yo kaka yo come back baby come back come back
baby come.